bato loka baken piana talaka mutasali toke azana 2 ans 6 mois na poto mazaka ne longue équateur no bisauti ken piana 2 ans 6 mois na poto mazaka ne longue équateur si lelo mafuta eko kota na nzoto na ete puis asala ka bémission na kati ya ndako ba permettre ta tambola po bana minene so bamoni balotaka ye il faut que lukana kotala nanu image ya famille na moko ndenge beba boza na liboma na famille ti lelo bozulaka suite te bandeko nono so basi ba bordel banduma batelemaka na boulevard ozolaka bango na solution te yo moko na ovi malonga te oza na poto me lokwa moto azovivre na mbandaka elongi mabe lokola makako aza na règle donc so otali moto ozokanta ondire noki donki mais so ofandi otali niveau ya bato oyo akritikaka otali niveau ya bato oyo afingaka omoni neti bambasu mbasu da na ndenge ya niveau ya Congo soki ekoma déjà ezolia déjà plus de ba 1000 et quelques dollars ezosila te ekomilika motu fo aconfesse ekomi motu fo ye moko ayebaka eloko nini asalala mosusu efandiselanga eloko oyo lisolo azolema mais oui naza bongo mais oui esenga confesse il faut ye moko ayeba nini ezosalaka mpo mbasu wana esila te mbongo eza nango papa chéri ndenge ye nani abraham adéclaré ke papa chéri akotinde na poto akino ozwa batraitement mais soki eza kaka eloko moko oyo moko oyebi soki sega kufi eza kaka mpona lokolo e toyo komona lisusu Zulema aza kaka na même problème ya lokolo okomona Mignon Abraham akomi kolobela ngo et Seguin plutôt Ken Piana akomi na niveau ya kotraite na JB comme si JB aza ndoki wana Ken Piana des vrais ndoki Ken Piana akangi wera ndoki akangi JB ndoki yo mutu moko yo mutu kanga bato baluki ayesi mwasi na ye po bapesa mbongo wana na maboko ya mwasi na ye ayesi mwasi na ye pesanga $400 ke na $100 ndako mwasi na eza mbongo ya traitement ozozwa ngo boye ndenge ne abi yo betaka na wenge ya mbongo no pesanga mbongo azwa $100 apesa mwasi na ye sikoyo ye moko azwa so ebongo wana lia soki asala makambo nini mutu yo moko fozala na susi na yo moko avant bato bandoloki no susi po mutu oyo donc bamutu akolinga oloko yo moko na vie akozala te otalaka moto akomaki aoza ti akomalala mama na bango ozo comprendre donc so moto abongo oyebisanga loki ndoki na ye na elongi na ye wana ekomaki lokola bakoba nini ata elongi motu mabe ekomi eki elongi mabe eleki mingi ekomi songe ozo comprendre donc elonga ken même yo so omoni olala te ngajo mosu na nga na problème na ye ezaka keno bana wengi bakipaka ye ti ye mokolo bongo bana wenge balugile makambo par rapport parce que ofelo midao ka mutema pasi po bana wenge batipake te le problème ezaka yango na bana wenge bapesa ye mokongo basukulela ye maboko batika ye donc ofelinga soki bana wenge soki alobi bana wenge pe dabo répondre JB alobela ye wenge alobela ye yango basalaka yango te yango wana iswaka ye vite we vitesse omoni mokolo tozoluka respect na bana mitié po yo moko na olakisa na exemple wana yazaki exemplaire te soki otali moto andobwakala bana wenge ntango bazalaka ensemble bambwakela ezalaka ete kofelo mide azalaka exemplaire te nde liboso eza kokóma te abwakelaka wenge te yaomonaka mpe nani ekoko tazomoselaka ete okendeki liboso mpe tokómi oyo bapeti wana yi non baconcert ebeti nango na poto me bapesaki bato bato bazelaki te bato babeti baconcert ondire na ndenge akobanga mais sikoyo nde okomprendre ke le roi de la forêt ntango obeta le 15 kozala concert oyo ekobeta mabanda makambo oyo bakombata ntango babike non tolembi donc ozala premier concert oyo bato bakotala na poto wana moto afandi asanti menake non natali ndule kosa sold out obeti sold out oke kuna concert yango bando bandaki luketu kaka nini wana eza yango te soki na posa osali nde plein obeteli bato ndule bato basepeli sold out concert malamu te wana osali eloko te to bato bayaka kotala concert bayaka kotala sold out te fo soza sold out. Merci beaucoup, mes fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Et on est sur www.idéologie TV, David Wimbe, Masolo, Yabalabala, Karamena, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David maintenant la Sarabino Ango. Na beta vraiment Masolo. Nengenini, et c'est pas ça vraiment. Namboka Oyo, Premier ministre, Seda Balume, Bola Molege Bele. Zalaka na David Wimbe, Kalaming était à Seda Balume, Kalaming était na DJ Gloire MP4 Aïma Ramazolo beaucoup de Masola voilà et ça la bien le lot toza visité toza accompagné
na le boss Tony Lubaki donc à côté masola balabala présence na ye lelo na plaka da banda place toza place ba ya bibiso restaurant morora o biso tozalaka nango na mart mobimba na Luanda mobimba do boya awa et ko sala bien na masola balabala lelo tozana Adrissa le sénateur et avec Adrissa le sénateur on va se parler à long et à large qu'est-ce qui se passe na wenge maison mère Ken Piana atomogeli jibe Piana makamboze pe belé ko follow mide alobi tout c'est tout pour na bana wenge me mutu balukati na ba problème. Adrissa le sénateur Boitard David Wembe bonne santé ouais santé pepele na nenga grand rena donc mon pepe wana zo yamba biso déjà malgré tout notre komi wana te mais na mosika déjà mon pepe les 15 zo yamba biso no zo mona vraiment santé kitoko vous pepe les 15 ans Adrissa na nenga mabete ezo mona na ka pa na bino moko bata wenge to na Paris wana pena ba ba santé pena que oui Ranson orbite à Paris. David Soland de la Macam biso ko comprendre que Paris na minute eza motivé na nenga faux. Paris peneza ya ko bouger donc même ba comédien même ba nyonso ba sala ka misala o ba teka ka kwanga na nzela tout le monde a dit que venez za moko o ekotika la na histoire ya ba concert Robert na 2025 eza le 15 février jour ya grand arena ya Ranson. Donc na minute o mboko za ya ko bouger biso to ba mingi te biso to ba ki ke mukolo balakisaka ko fanda kimia mwana mutu balakisaka ko loba mingi donc yango zo mona biso toza kimia tozo tala kaka ko toyebi ke le 15 robeta masolo mususu est-ce ba concert ndenge ezobeta mana poto ba concert ndenge banada ko beta mana poto weka sona rien du nouveau o ba concert beta mama kala na poto na ndenge ezongi boye non ba concert beti na ona poto mais ba pesaki bato bato bazelaki te bato beti ba concert on dirait na ndenge ko banga. Mais si vous comprenez que le roi de la forêt est le 15, vous allez concert, vous allez mabana makambo ba combattant ba bi que non to lembi. Donc vous allez premier concert au ba rotala na poto wana mutafanda senti mena que non Nathalie Ndouli. Vous comprenez donc na dit que vous allez accompagner na bien que l'espoir de la jeunesse Tony Lubaki mutasunga ba jeune belé na katamboko. Asunga pena ba congolais belé na makambo belé toyebi lelo po misusu pe lelo baganga bazala libanda c'est grâce na yena bien que l'espoir de la jeunesse Tony Lubaki na bi le concert wana à Paris ba Francis tukuta ba kozala wana tukuta ba kozala ba Doli tukuta ba kozala wana ba Hervé Madika ba kozala wana ba Papi tukuta ba kozala wana donc ça concert moko bana poto ya solo nde ba kozala soko za mwana poto ya sikalaire mususu ko sala mo difficulté mais bana poto oto yebi yo nga na tangi ba kombo yoka ba Francis tukuta ko comprendre ba kozala wana ba seda balume ba kozala wana ba seda balume ba kozala yeko ko confirmer kozala ozo mona permettre oui Ranson a kosala plein bon biso makamba plein to kolobela ngo susu te o toza na eloko tosala même ezanga plein te bato bakoma kolobela plein soldat bato bakoma kolobela ngo est-ce que bato bele basali ba soldat biso tona posa soldat te toya posa ne bato ba ya batala musique kozala ba soldat musu ezosala moment soldat na bato bayeti est-ce que biso tona posa wana te biso tona posa nde bomona nde plein bomoni musique posa soldat obeti soldat de kuna concert ngo bando bandaki luke tukaka nini wana eza yango te tona posa osalinde plein obeteli bato ndule bato basepeli soldat du concert malamu to no sali loko te to bato bayaka kotala concert bayaka kotala soldat te fo soldat soldat mais bato bayembaka te nde boye na podium botelemi bwandi kotala soldat tellement bato bayelaka miziki yango biso tolukaka to wana posa le roi de la forêt atika lisusu sango ndenge bazénith ebetama tobeta 4 fois zénith nyonso ebetamaka ti lona babar tobeta babercy ebetamaka na babar tobeta bapalais de sport ebetamaka na babar ti lelo donc loko tolingi susu 2025 encore pe so eza na ebandeli eza na ndule oyo kotikala ekobetama so na babar na baboite partout donc biso tona yango yango wana ya kopesa bato Adrissa par rapport à baactualité tofandi boye tozomona lisolo ezobetama sortie médiatique ya Ken Piana a relevé ma point moko boye oyo eza un peu moins sensible tokotika ngo ka boye te komona liwa Seguin pe à son âme Seguin kufi kaka cause ya lokolo soki Seguin kufi ezaka pona lokolo et toyo komona lisusu Zulema azaka na même problème ya lokolo komona Minya Brave akomi kolobela ngo et Seguin plutôt Ken Piana akomi na niveau ya ko traiter na JB comme si JB azandoki
donc na minute oyo JB ndenge bata balabala bazoloba JB akomi kokotela bato kaka na lokolo donc soki attaqué fatake na lokolo po ememo na liwa omoni lisolo yango ndenge nini etange yo moto ya wenge. Bon David nalandaki nanu naozongana na oya na kota minyo keni wana na oya nete na banana na minyo na ko-expliquer bato nalandaki minyo c'est bon message na ye eza nango très bien mais la place avoir apesa bato message na TV azaka na numéro papa chéri na préféré ki faka benga papa chéri ayebisa ye ozomona biloko mosusu ezoyela biso bagrave na mokili ndeti makambo ya vie na biso zulema biso bengaki yaya omoni neti bambasu mbasu daya na ndenge ya niveau ya Congo soki ekomokoma déjà ezolia déjà plus de ba 1000 et quelques dollars ezosila te ekomilika mutu fo aconfesse ekomi mutu fo ye moko ayebaka eloko nini asala le mosusu efandiselanga eloko oyo lisolo azolema. Mais oui. Naza bongo. Mais oui. Esenga confesser. Il faut yo moka yeba nini ezosala ke pomba soane esila te. Mbongo eza nango papa chéri ndenge ye nani Abraham a déclaré que papa chéri akotinde na poto akinozo ba traitement mais soki ezaka ke eloko moko oyo moko yebi ata batino na poto okufa kaka. Ata batindi oyo wapi ntango oyebi ke ezaka na eloko moko ezodéranger kaka fona loba eloko moko ele mosusu nakutana nango na sala yango le mosusu lelo ezomemelanga babiloko oyo ozo comprendre. Nani tomona avant chef na biso Segamani atakufa omonaka video ya suka sala zule mana mwasi na ye baye na ndako okomprendre mbongo abimisaki alakisa abe ezala te ke lobe ezala o bapesaki te oyo boye na bozule mayo na mer na ndako mbongo yango oyo akende kozwa traitement so ntango bapesa ya mbongo oyo so tolongoli totanga yango nyonso nde ezalaki te tozuka ndeti kala eloko tozuka lokwa $500 so ndeti bapesi yo yango na mamaladi lokwa ya babokoko ya bambasu soki ezosila te seke eza nini kozala problème mosusu mpona yebi jour mosusu tofanda naoka bazobenga c'est nani komone nani zulema auti kozwa $500 mpona traitement pa sege mais bakomi na nzela ayesi mwasi na ye mpo bapesa mbongo yango na maboko ya mwasi na ye ayesi mwasi na ye pesanga $400 ke na $100 ndako mwasi na eza mbongo ya traitement ozozwa ngo boye ndenge abi yo betaka na wenge ya mbongo no pesanga mbongo azwa $100 apesa mwasi na ye sikoyo ye moko azwa so ebongo na lia soki asala makambo nini mutu yo moko fozala na susi na yo moko avant bato bandoloki lo susi bo mutu oyo donc bamutu akolinga oloko ya yo moko na vie akozala te bino mosusu to banda kokondane balider yango te tokomisa bango ndie bato mo mibata mitema mabe ndie bato mo bayedaka bato te na ndimi te na mosala oyo zulema asalaka na kati ya orchestre wana BCBG papa chéri akokangele motema mais ntango eza ke le mosusu maladi moko oyo bazobundana nango mbongo ezobima ezosila te mais kaka oloba nanu le mosusu oza na eloko moko oyebi envers ya likolo na envers ya problème wana ndenge ekomela wana makambo mosusu David soki olobi te tokokonfesse te ata babimo wapi obika te ozo comprendre donc oyo nga nakoloba parti wana mais soki kote ya zulema nasalika mwa intervention wana mais eza nango problème te papa chéri kolemba nzoka lembaka mino na ye te luka motu mosusu zwa lisusu oyo ya mbongo ya suka oyo mokili emona mpo na zulema bapesa ye soki mpe eza po akende poto batinda ye na poto po kobika ya mutu nzambe kaka ayebaka yango ozo comprendre otala niveau toyebeli inde na makambo ya mikuwa me tondima eteke lelo chef na biso sega okende kuna kufa ozo comprendre mais lelo sega ake na inde azongi bomoi te mais toyebi ke bango so bazio na makambo ya pota toyebi ntango le roi de la forêt asalaka accident makasi akenda obikela bato na inde te mais tala lelo chef na biso ake kuna esimbi te azongi ebembe eza teke so moto batindi nde na poto akobika po moto mosusu akobika nde na afrike tomona bato wana balade ebele ndeti bavi na biso tozala nango balumbaka abebisala mbongo ya danger na poto mpo malade bande kobela mais simba ta kufa na poto donc maladi mosusu eza yo moko oconfesse yo moko oyebi nini ezosalaka epole mosusu obika na maladi wana te wana part nazwaki kote ya zulema so nazongi na kote ndeti ya ken piana ozo comprendre bato loka baken piana talaka moto asali toke aza na 2 ans 6 mois na poto mazaka na elongo équateur noyebisa oti ken piana 2 ans 6 mois na poto mazaka na elongo équateur si lelo mafuta ekokota na nzoto na ye te epuis asalaka bémission na kati ya ndako bapermete ete atambola mpo bana mindele so bamoni balotaka ye sikoyo oza kose compare donc nayebi te soki kolwango ekoma na kindoki bato babangaka su bato te respect eza te neti motu lokola ken piana aya alobake motu moko boye alobi ke
jiba leki nganga pe na leki po jiba la rapongi te jibe akimaka bandoki ne na butu. Oh, est-ce papa chéri azwa temps ya Ken Piana? Est-ce Ken Piana atikala kozala pembeni ya papa chéri? Papa chéri alalaka. Achamba papa chéri pena Ken Piana otalaka te otalaka bimaka. Est-ce mutu est-ce papa chéri on a bimaka chaque jour? Que de lundi à lundi pour ndimi te kezana bar mo boîte mo ba fungola lundi à lundi. Que lundi fungomi ma de fungomi ti lundi ne zaka ko fungola. Tant tozo luka obebisa image ya mutu. Il faut que luka na kotala nanu image ya famille na omoko ndenge beba. Boza na liboma na famille ti lelo bozula ke suite te. Bande kono no sabasi ba bordel ba nduma ba tele makana boulevard. On a pas maintenant ozola bango na solution te. Yo moko na vi malonga te ozana poto me lo wa mutu azo vivre na mbandaka. Elongi mabe lokola makako aza règle donc so tadi mutu zo quand on dirait noki donc mais so fando tadi niveau ya bato ya critique ko tadi niveau ya bato ya fingaka okondi mateke mutu azo finga mutu abo mais Ken Piana o finga te a dit ça na jeto so on ninga balabala comme si avant de dévoiler qui ozana na fingo te Ken Piana comme si azo dévoiler moi ba réalité mo go o ba zo mona te Ken Piana zo comprendre que papa chéri na minute oyo yele mutokomi kolia bato selon Ken Piana. Sikoyo Ken Piana banda bota mais c'est comme amona déjà cuisine ndoka zolamba mutu ali. Esa mona isika bakangi ndoki na cuisine zolamba mutu. To kaka na bomaka mutu. Balegi simu basa esa déjà mona isika ba olia mutu. Na Congo to mona isika ni bokuta déjà que non mama na ndoki bakanga zolamba mutu na ndako ne. So hier akozwa papa chéri benga ndoki koma. Ngana la bouche autorisée à wera mais soko meki na batu wana nyonso tika biso to bebana na biso nde to bebana ka wana eza makambo na biso wengi mais soki oye nde to critiquer papa chéri côté ngana za na kolekisa yango te pona koya na kozela ka te eza ka te polo bana wera soko beki na papa chéri pe na koya to bazaki mi bali wana to zene ba wana wengi o batika na koya na ngate mais soko meki na koya wewe aluka nanu abongisa na vie na ye moko talaka mutu aza na poto banda telema na Belgique seke na France akendaka France te akenda France te passeport na ye nano ezalaka nano elongi moko boye bato bakomprendre te soki ezalaka ye to ezalaka ye te mindele bakopermettre ye te aleka na frontière mpo elongi na ye elalisaka bana mindele epongi te wana te mpia talaka mutu mosusu akenda kokomisa bana ye na classe mutu mosusu abimela ye papa mpo bamonaki soki ekole wana kekomisa bana soki elongi na ye donc bascandale kosama bana mindele bakokufa bamisusu bakopike bacrise mosusu bakolala pongi te mondela boyaki kopermettre ye na ekole mpo bana babandaki kopike bacrise bana bandaki kolota ye adisa sénateur komona Ken Piana banda akenda poto akangi wera ndoki na poto akangi mpe jibe Piana ndoki kaka na poto azalaki na kina banda kokanga bango bandoki te po ani kasi ndoki ayebaka ndoki soki bango baza bandoki seke aza mpe ndoki ndoki nde ayebaka ndoki oso comprendre grand prêtre Tony Lubaki la noblesse dans le sang toujours pleine émission faut comme ça va faire ça la biso mbongo obligé et puis voici les personnes qui voici tukuta zo kende karaté donc ça va wana na doli tukuta wana famille papi tukuta lisusu wa kuzala kuna donc c'est ko za pepele na nenga Paris wana bango bakokanga bato bandoki te lokola te nango mokanga bato bandoki omoni ndoki ayebaka moninga ne ndoki ndeti kene ndenge aza wana abimi Kinshasa na impact moko te impact na ye alukaka kaka ya koluka kofingaka bato kobimisaka bato boye kobenga bato bandoki mais soki olandi na kati ya famille talaka moto akomaki aoza tia komalala mama na bango oso comprendre donc so moto abongo oyebisanga loki ndoki na ye na elongi na ye wana ekomaki lokola bakobani te elongi motu mabe ekomi eki elongi mabe eleki mingi ekomi songe oso comprendre donc elonga Ken même yo so omoni olala te ngaji mosusu na ngai nabete ye na matongi wana soki nakoma neutralise namona ye boye mona omoni do nomoni longa bato bakufa nazomoni do bato na biso nyonso bakufa ya kala na ye bapete soki moto alekisa bango ozo comprendre donc aza motu moko boye ndeti papa chéri po afanda lota oyo nyonso azoloba soki azobule ndeti ezokomela papa chéri ezopesa mpasi aosalere mpo papa chéri kutu etali ye kutu te epuis akipaka makambo wana ti mais Ken akozala na raison te mpasi oyo papa chéri asala yango ya kotikala kozala nango te bango basepeli basala babezi na bango basala makambo mpo bamona bango bazo bavi na bango baloba n'importe quoi mais jusqu'à présent mpasi oyo papa chéri asala yango ya koperdre motu azalaki ya ye na kati ya orchestre wana bango baza nango te
batika kolinga kobiloba kolakisa bamona on dirait que ndeti bango nde moto bazalaka na basusi ya bato baba na susi ya bato te ye lelo afinga na kofi esika bandaka ti yoka nti bato wana nde baza na kolia moto eza kaka kena moto aza proche na yo boye moto asilisaka kishasa na matolo mandia oyo azalaki nango manatise na ye azalaki nango badeko kosenga bambongo ti na bajibe bawera bakofi asenga bambongo na bafali asenga bambongo na bafere asenga bambongo na baheritier bakolia ye te dernièrement namonaka osala émission moko bazobake non abimisa na héritier ndoki alobi ntango bayaka lwanda awawa soki héritier apesaka motu ni bazalaka ne mbongo ale moto yango apres abelaka ale ye abengi héritier kolala te mpo kozonga ozwa soki mbongo na osoki ozongisela mutakanga bato bandoki kaka ye moto amonaka bato basali bato babozi ozo comprendre est-ce que mutu nini yango oyokangaka bato bandoki mpo ndoki nde moto ayebaka moninga na ye ndoki seke ye aza vrai ndoki wana ken piano des vrais ndoki mais vrai ndoki eza ye ken piano akangi wera ndoki akangi jibe ndoki akangi akangaki mpe susu héritier ndoki so yo mutu moko yo mutu kanga bato bandoki adise sénateur TV Zangonga komona Koffi Olomide azotraité kaka bana wengeke bango nde mutu balukaki na problème bango nde mutu bacréa baproblème na ye ntango bango babimi avant azalaka même oraa na bango ye kuta soutena bango wera Koffi Olomide alobi yango asutena maison mare omoni eloko wana ndenge nini omoni mokolo tozoluka respect na bana mike po yo moko na olakisa na exemple wana ki azalaki exemplaire te soki otali moto andobwakala bana wenge ntango bazalaka ensemble bambwakela ezalaka eti Koffi Olomide azalaka exemplaire te ende liboso eza kokóma te abwakelaka wenge ti yango monaka mpe nani ekoko tazongiselaka ye tokendeki liboso mpe tokómi oyo bapeti wana yi ozo comprendre donc yango ozomona ntango oloba likambo fo oyeba makambo yo otakaka sur bana wenge soki otali bien makambo ya bana wenge yo nde motu oprovokaka te yo moko oprovokaka poto ezalaki yo wera te kuna ekomi yo na jibe te donc oza kaka obebana soki bato yango bazalaka mabe kaka yo moko obebana na wera okomi na jibe kaka yo moko obebana na jibe okomi suna wera non omoni batalaki oyo azoluka so baproblème batika ye bongo problème na ye eza kaka ke non bana wenge bakipaka ye te ye mokolo bongo bana wenge balukele makambo par rapport Koffi Olomide ayoka motema mpasi mpo bana wenge batipaki te le problème ezaka yango wana bana wenge bapesa ye mokongo basukolela ye maboko batika ye donc Koffi alingaka soki alobi bana wenge mpe bakorépondre jibe alobela ye wera alobela ye yango basalaka yango te yango wana iswaka ye eposana ezaka basaka na bagere moko boya monaka gere ne kote kofandela bi ezaka ye na bana wenge so bana wenge babeta ye kara oyebaka sa ya gere na bato asalaka na bango papa na biso badefe papa oyemba papa na biso banyoka longo baage na ye yango na fasi na banini wana ba baage na ye te yango monaka ndenge aza na dibi ye ata mona moke ata depuis kaokomisa pa diversaire azala nini esika kobwaka ngunda te akosala polémique na ye Koffi Olomide na esika kobwaka ngunda te na place abwaka ngunda te akosala polémique yo akosala mpe polémique mpe na debe tyana nde mikolo aye na makambo na ye boye akosala to na oyo wana mosusu wana misu likolo na cadre ya sentiment akosala ne mpe polémique donc ye akipaka na ye te polémique ne ekipe nango te adise sénateur TV Zangonga emo na bato tu balandi oyo na masolo ya balabala mbote na batutu bato balandi biso na masolo ya balabala bolandaka bato lokola bakeni pena te talaka ye moko ti abimi kishasa atikaki kosomba ta terrain na mpasa te alakisa lopango ya bato bakanga ye mpo anini akenda kopresente lopango ya bato ke lopango na ye bakenda kokanga ye donc bolanda ye te soki alobi te papa chéri moto abomi sege eza problème te mais lokwa ye azalaki na cuisine oyo amonaki ji balambaki sege teke ye moko mpo aza ndoka contribuaki na gloire donc botika ye aloba afinga biso toza toujours na bapréparatif ya makambo na biso bientôt le roi de la forêt azobeta le 15 awa na arena grande kala te papa chéri mpe concert oyo ekataki na décembre so ekomi na mai kala te bokozwa yango déjà donc botika kolanda motu na poto atambolaka te mindele bapekise kotambola mpo bana mindele so bamoni bazopike bacrise mosusu bazobela mosusu bakufa donc bambote na batutu balingaka biso tobandi nano na boss Simon Rambo boss Simon Rambo en direct na nzazi wana motu apesi nzazi makambo donc nzazi lelo ekomi kitoko grâce à Simon Rambo boss de boss bazalaka bongo na président Jéré Seke bien beau garçon bambote na place ozali John Wembo président de tous les fan clubs balonge musique maison na kati Afrique du Sud bambote na le président John Wembo bazalaka bongo na Henri Bopila kaye ya Kadile muteki munene ya bamituka na kati ya Johannesburg wana bazalaka bongo na Kandi eyali Kandi Aigle eyali bambote na yo et puis namoni bongo
le triple boss Papi Mavinga ye mikolo aza président na biso ba jeune président ya bana yolo tout président ba patron nyonso bazala na kati ya mboka oyo Papi Mavinga bambote na yo sans oublier Adolphe Ntimba na Ordez Adolphe Ntimba na Ngola benga ngai Bitunze Bokutine ya azalaka bongo na boss Kelvis Nkoyi bambote na place ozali FCC Mobimba Paul Centre Chiterie bambote na yo Audrey Mata de l'Union Européenne bambote na yo Grand Ben Willy Ibudi Dinene bambote na place ozali Nico Kai le formateur de boss na Mikili bambote na yo dollar pour tout star à Kondo bazalaka bongo na général J.A. Sa Majesté bambote na yo sans oublier Koko Maleka prêtre et puis plaque à Dabanda Mobimba déjà tobandaki masolo toyisaki no toujours bakasa po bayamba o kitoko Francis Tukuta bambote na yo Tony Lubaki donc l'espoir de la jeunesse bambote na yo place ozali Doli Tukuta Hervé Madika et Papi Tukuta donc Maître Chitoko Maître Chitoko même David Azoko Kaete Maître Chitoko agent payeur les financiers on était là avec Adus les sénateurs tosoli kaka ba réalité oyo tozomona na réseaux sociaux mutu na mutu azoloba selon ye mutu na mutu azobeta makambo na ye ndenge ye azomona donc boteni biso rigueur te champion David Chara mutu ayebi secret ya visa na mboka oyo tobengana tosolola Chara tobengana mpena tosolola ekosala bien Pamela Mayala la femme à la mallette kota masola balabala ekosala bien boss le petit donc mokolo cop ya tambolaka nango ye bena tambolaka nango soki te na ye loba nango adisha ta abeto yango mbaa moko na ndenge balabala bokotaka masolo balabala ekosala bien masolo balabala eza chaîne commerciale toyambaka bato tout donc mutu to aza na mposa aleka na masolo balabala contacte biso benga biso tokoyamba yo okoya koloba makambo na yo kofinga nde te principe ya masolo balabala yango wana kofinga nde te ya kaka koloba makambo na yo Maître Chitoko kokanisa teke ngano tobebani donc tobebani na biso te yo oza agent payeur donc kota masolo balabala ekosala bien on ensemble avec vous badije to Kibokolo nalingaka bino DJ Landro na ndengaki Bokolo DJ Landro na ndengaki Bokolo DJ Kitambala na ndenga Kibokolo DJ Soif DJ Chris DJ Gloire MP4 donc beaucoup de masola balabala ekosala bien Doli Tukuta na Lyon apesi makambo donc merci beaucoup à toi Gelon Mala bolamu leke belé donc oyo sali pona Francis Tukuta donc salango pe pona masola balabala salango pe pona masola balabala ekosala bien donc on est ensemble avec vous ciao 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 ciao